soki otema si ya ndenga yo esi nakufa kala ye yavi na nga na mutu nyonso ofungoli telefone ekran na yo nalobaka konetre la vérité na bateau uza kashura apelenga no monde payé na yo sonde Sosco est arrivé un jour qui concourt la Madiab. Oh wana eza Patrice Mubiaya oh balobi na ngai nayoki balobi ke oh Guilherme Joao na Madiabu eza na mwandamba désordre ta bato bakufaki bandeko baza basala nzambe kuna il faut balandela baya ako pesanga mbongo belé na saki tala mbongo belé à condition que na boma maman na papa na zo succès. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta toko kesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Ifada, Tempo Fada, charmi fidèle internet balandi nyonso toujours bozoka libaku ya kwenda biso na 4 chaîne na Binale Nazarien TV na 4 émissions na bino table sainte où ils a présenté par votre humble serviteur Daddy Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne les Nazariens TV. Je dis un grand merci l'équipe Mombele Nazarien TV. Je dis un grand merci na maman Tiffany pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci na Jira au Azali na Sima caméra au ça vraiment image ya kitoko boye. Merci vraiment mon frère pour l'image et puis je dis un grand merci na Alain Kiankala au Azali na régime. Le notable 7 Nazarana prophète Joël Aigle voyant Bétané par rapport à bilan en 2021 et avant de présenter l'homme de Dieu dans un régime à Tchilabso Kantik aux yeux édifiés vraiment ban Nzambe au vraiment tout compte en 2022 le sac comme conduit toujours après une deuxième Allez, Katela, Yambaloya daba pasteur bakokata. Allez, Katela, Katela Nzambe le sako na sesiko. Tozo katela le sako siko kuna. Nalingi na katela Nzambe le sako. Le sako awa. Aniva. Allez, Katela. Allez, tozo songa siko, tozo songa. Tikela Katela. S'il vous plaît, Olingi Lipal, Olingi Kopot, Olingi Mosala, Bona Nini.
Thank you Fada. J'aime vraiment, ça lui vraiment plaisir. La Philomène Moukoya, monter ma business de Homo depuis Londres, pourquoi pas Alvin Béa depuis la Voix Céleste, pourquoi pas Joe MK depuis la Coloma Solo, à bienvenue à Kapinga. Non, c'est un agir au Azali, la cinéma caméra. Afin caméra, présenter une invité dans le prophète Joël Aigle voyant. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Daddy. Bon, meilleur verre. Ah, pareil. Moi gentil, moi ma meilleure vie par rapport à bateau, j'ai chance. La couleur de la Katachia Michel Nazarien TV. Meilleur vie dans la moutonnier sauf aujourd'hui. Téléphone, écran partout place aux alliés, au monde de Chao, Zamba Barcelone, Koleka, Oyo Zatina. Meilleur vie dans la nyonso, au secteur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Meilleur vie dans la batu nyonso, au bolinga prophète de Aigle. Maintenant, c'est pas les sous. Donc, il y a les sous pour les sous. Dans le bac, vous connaîtrez la vérité et la vérité. Où ça frère, de retourner vite ça la vérité et Kangolaka. Frère jeune, Aigle Voya, Azana, Day, Azana Matanga, Papa, Zambi, Alola, Apambola, Dino Bateau, Boyebi, Oko Boyebi, si bande de sous à partir à poto. L'homme de Dieu n'a reçu un kaka. Moi, je suis mort à Mouké. Nous avons fait combo à musicien là. Au ça moi décapé la mort comme ça moi bien par rapport à l'année 2021 déjà aussi là. Et ce quoi même toi t'as dit moi quoi il y a Toms, pasteur Toms. Nzembo ya pasteur Toms. On a pensé Nzembo. Et là bi Nzembo il était pasteur Toms. OK. Soki otema si andenga yo esina kufa kala e soki ote c'est comme ça. OK. Maintenant nous sommes au bien capella. Nous sommes aujourd'hui. Oyemba. Ponte. Oyemba. Fena yemba ponte. Nzembo mai kalamba. Ça vraiment bien sûr Nzembo ya mai kalamba. Nzembo nini wana Azaba nzembo belé. Azaba nzembo belé. Ima banzembo belé. Toi na ngai banzembo mususu na nazako na yoka ngo na WhatsApp na carte na sepela na banzembo na ye. Mais pour luka ko travail to yoka bon. Moi nini difficulté na nini l'homme de Dieu. Nzembo moko. Il y a Tom c'est bien la facilité. Ouais. Nzembo moko na yoka jamais kambai. Donc tu peux ça comme extrait na kenanga ce que ça dit. C'est ça. Ah, l'homme de Dieu. OK, oui. Et TV hein. Au moins mutu mususu. Et ça TV. Ah yoka. Mais à se donner la profondeur té à le banzembo. Se donner la profondeur té, il y a Tom. Je suis prophète. Na niveau na ngai, je suis encore obligé à yoka banzembo ba tobele. Oui. Même inga moko penza pour atteindre travailler ba mususu na ba mission nga ba vendre na repos dans d'autres travailler. Moto encadré ngati lelo banzembo na mususu kande na ndo travail na batatu za ngati lelo yango moni l'homme de Dieu mai kalamba ya yebani ayembaka bien ayebani oko ye manzembo na eti ayembaka bien na linga ye mais soki opesa anta moi idée eza bien dadi yo ke na opesa na ozo na mutu yango nazo bimisa c'est ça le problème vous connaissez la vérité et la vérité vous a fâché na ko sabatu te siko pour boye manzembo non na boye eza ya ko boya yo bana nzembo ni oyo ka yenga na yemba fitting ba betana menacé à Marie 800 personnes ayemba place nini Yahweh bon vite là choix Yahweh kumama Yahweh kumama na yo Yahweh Sco chano yemba onde bon pour na yebela on nzela Marie bon c'est comme ça na ko contacter Marie a bimisa album ya yemba na Marie tant on rappeler nga no monde payer na yemba Sosco est arrivé un jour qui concourt la Madjab Olobi Daddy ngai na ko concours na Madjab ce qui est arrivé so arriva na bout des até nga ko concours na Madjab wa sonani Daddy ngai na koki kokende concours na Madjab papa paye soutien papa ya soutien va soutenir album non
niveau na ngai na okende concours na majabu te et si marate na otikalaka kokende ona no mais batoms to mona ki ba na majabu bakendaki baza belé ya ba mission belé akenda concours te ba bengisaki omoni tala dadi na lobaka vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira na majabu eza na mwandamba désordre talanga dadi na majabu eza mwandamba désordre par rapport à quoi na tako loba apparemment bato bakufaki bandeko baza basala nzambe kuna il faut balandela basukisa liwa wana osolanda nga nga naza misia lelo te nazwi occasion ya kobima te mpo bakretio bakosoutenir ngai na mwa finance na mwa mbongo mpo baalbum ebima bazalaki te bato babima te mpo nosoutenir nga aujourd'hui nazobunda nga moko ndenge nini nakokende mais nakokende nasala teste na niveau ya majabu te eza impossible bandeko bakokende bakosala teste neti nga nakokesala teste babana bano na encadra ebela bano na encadra bakoketeste okende par exemple ok test dans ma job mais je vais pas dire par rapport à bon si arrive que non un jour KP va produire album non dans ma job à maison ma job non dans le vélo moko ils a profond la question tout ngai ceux qui battent ba soutenir nga na ma job ba soutenir album na ma job maintenant ils ont un problème que pour soutenir mais si bon soutenir album pour faire jouer et ça la ne ba soutenir ya Pasteur Atoms Pasteur Atoms va soutenir ma job ok il y a un problème pour soutenir il y a un problème mais pour moi ça bonzambe production ok bonzambe et vandande na kati ya musique chrétien bonzambe so na mo bonzambe zate mais na couper na ozate so baye baba so baye ne Atoms ne ba produire album na ye baye pour na ko Atom yona Atom system yona na Pasteur otaki photo ya biso na Atom ça de ngonga omona kiango est-ce que Atom c'était pasteur à Mosanza mais c'était pasteur dadi moi je suis prophète et voyant na lobage loko naza voyant so na moni likama bien na oya so moni likama za mabe na ok pourquoi baya ako pesanga mbongo belé na saki tala mbongo belé à condition que na bo maman na papa na zo succès avant que tout album a Guilhem miso bima Guilhem pesanga ba conseil na tala bi non na go sacrifier ba parents na ngate pour na mamba album mais ngala lobi so ba yo produire na vanga na souffrir na zanga bo so ba yo produire yo so ba produire yo so ba yo produire yo so ba produire Atoms so ba ye ko produire en fait Joël to produit pour na album banzembo ebi ekumi sanzambe partout mokili eyoka ekumi sanzambe Nathalie eza solo oui eza solo oboya te soki na moni bonganga buzoba makila makambe be na kati wana eza impossible pour na accepter on comprendre lelo ba produire Atoms le Pasteur Atoms va produire na majab le person majab oui ba produire yo ba produire musique na yo oboya langue toi dis ça OK soki bonzambe ezali ba ko produire so bonzambe ezate na okende te tali na lobelo moko tala niveau ya album au Atoms au Pasteur Atoms abeti album ebele je crois banda azaki na Papa Lin moli moné pe manakimia ti ndenga comme aujourd'hui ba PC église asa musala nzambe album o beta e yokana zonanda mais album on va produire yende ngolo va produire na makambo ya na niveau ya majab na éviter na peso yo bon album ne pisom bon pisom mais pisom mango na bide to mo na pisom mais na niveau bo to moni e yokana ngoto o yokana te na ndeni parce que production ya majab ya majab c'est nini na éviter son promotion mais na éviter production ya majab produit qui so des aki ye moko mais ero dia batu nyonso kangi partout en plus que décembre beta makas quand il y a ta décembre ce que majab va produire ya mabe OK eza mabe na ndeni production ya majab soki ngai na lingi na ngate o lingate par rapport à quoi ngate parce que buzo beze belé na kati buzo beze belé neti buzo ba nzambo ya solo bazawa na batala ba comprendre que makambo belé za l'homme de Dieu l'équipe basala nzambo ba kata madiam na spiritualité na spiritualité mutaleki muninga zate lo basi bakisi siko soki bazaya soki eza na bato bazaya le pasteur Mike Kalamba ya zawana c'est pas un vrai pasteur
Le pasteur Atom Sake Madjabou va produire album naé. Un homme de Dieu. Le pasteur Mike représentant à Madjabou. Aza faux pasteur. Le pasteur Atom Sake va produire. Et Zara Ramabé l'homme de Dieu. Ce qu'on a spiritualité. Vous avez bébé dans la carte. Comment fait-il bah oh il y a vrai bazan la carte. Tu as bah mon on te yo mon on libana. Moussa Lanzambo l'équipe Munga Zate. Mike Aza pasteur. Avant pasteur na Mishmangai. Nazala pasteur en 2001 dadi. Nazala Moussa Lanzambe na Osa Lanzambe kala. Bande ko Tiffany ba yebi ba makamna zoloba. Moïse Mbi a commis pasteur na Mishmangai. Zolanda nga série bande ko misus baza ba évangéliste ba frère nga na sala ya Moussa Lanzambe na monde na rôle ya pastorat un prophète. Na kambi église tamula inde na zabolo. Nana ba témoignage ya forme nyoso ya sorti nyoso baba sala nzambe mutaleki musala nzambe azate na rolo batelo kwa ngana za na banda musala liboso na bango na zande mukolo do na leki ba na nyoso non et loko za nécessaire eza la crainte de l'Éternel ozolanda la crainte de Dieu ne joue un rôle muneni na kati na biso so la crainte ezati na enquête album ya Toms na moni et faire makase samite par rapport ndenge yemoko abimisa babilo na ye to muto a travailler rapport na ye marambe bina so ni ba keno ba ani Madjabou ekundi album ya pasteur Toms na lina ba batele Madjabou ekunza album mais na Madjabou esimbité pourquoi OK esimbité parce que ni na ebité fort mingi basalité ndenge mo asala c'est comme ça pour la Madjabou boyo ce que yo joyeux parce que ça biso to ngato produit album okete pour anine si c'est que aux musiciens okete pour un musicien et si ka bonzambe zo renende na kei mais kasi on zo bi matin on bi matin l'homme de bi matin dadi parce que yo dit alors zo caméra na obima zo caméra na mais ça production o ya nzambe zali oyo yebi na mboka na biso zo caméra banda kotambusa partout même côté na binobona tuna batso balandanga na TVT batu nyonso baolandanga batu ebele bayokaka prophète jo baolandanga na mateya baolandanga na koyemba na makambo nyonso ozolanda ata mokili produit ngate nzie capable de produire nga na formule na ye eloko eza nécessaire koloba ke soki na moni Madjabou bayo produit ngai na moni bonzambe ezali batu baza na kati mingi baoluka nzambe ba misusu bazali ba vraiment mais so na moni bokoto esika bonzambe ezali ba produit nga mais so na moni bonzambe ezate na enquête ba ye kopesa nga mbongo belé awa ko ba produit ngai na maison production moko esenga nga papa na mama na boya na préfère na vendre bonita pesa nga toli wana Guilhem Izwa parce que ça pire massa auto a na muto solo ya Guilhem Izwa no lo bara toli Guilhem Izwa bino beta biso na ye barate yo za Guilhem Izwa ku fi personne l'homme de noyer batté pourquoi on rose sera le solo na Guilhem Izwa il repose à paix nini moli moni va na kinga parce que na ko linga même pas Dadi, voilà, sur la sécu, exactement parce que on a toute la question en haut. De comment on a béni de moi béni. Alors, en fait, Joël, pour la nini boy, pourquoi, pour la nini. Oh, on les a Patrice Moubia. Oh, balobi nangai, nayoki, balobi ke oh, Guilhem Izwa aussi. Non. Patrice Moubia Patrice Moubia tene Moubia a bengi maintenant on va dans réseau et que comme ti quand on va déni non c'est pas bon Bible solo ba vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et si ka vérité zali les si ka lobi pesa c'est comme ça il y a un moment il faut que ça la clair mais niveau ya bateau Guilhem Izwa amemanga na producteur ya bakisite Guilhem Izwa pesa nga conseil muto tel oyo a proposé yo boya kokete oye bazaki parmi ba misère o baza ko produire na maison wana oui sikoyo yakaki producteur sikoyo point sikoyo bon ndenge ya expliquer nga mais abisa bi non kokete boya et là quoi c'est nécessaire yango wana o ngana boya ki na boya ko kende kule lepe quelqu'un mikolo miso pas profit OK merci vraiment l'homme de Dieu au côté de la bisota des maisons production où il y a bien
maison production Kinshasa ezate il y a bien ya bonzambe ezate so yo moni ngomi produit ezane mutu so mutu asepeli abisa mbongo na ya soutenir musala wana à soutenir mais ba maison production oya ko produire musicien chrétien ba musicien chrétien na Kinshasa ezate l'homme de Dieu ba distributeur donc azo eloko na yo a komisango ebele ba lancer simbe zona esimbi pour partager mais Moïse le pasteur Moïse Mbié est à la maison de producteur pasteur Moïse Mbié asali maison na ye ya production ozolanda asali maison mais quand on dit que maison production na Kinshasa ezate dadi soki le pas casser le pasteur oyebi ko produire mutu ko produire musicien dadi na bita même le pasteur Moïse Mbié mon sous cette émission a besoin de maison production et produire c'est comme un niveau que non on doit bouger un effort dans mon bana nzambo ya mawa bana nzambo bambonga passe ba luka na poto ba luka mbonga passe na Kinshasa azuba kangisi papa jouer loko boy yango moto sudi fa et buna na tsamolo na TV na salabu donc soit encore obligé ya ko futa ba ingénieur wana ba beta wa musique ba beta yango moni na osenga pena lisuni na batu nyonso za mwana nzambo la professeur Aigle voya soutenir musala oyo ya musique oyo c'est ça. OK, merci vraiment l'homme de Dieu to comme vraiment la mission na biso sikoyo conseil ni au groupe ça la Toms pour l'album na o Majabu a produire en haut et puis message ni ko la c'est na bana Nzambe pour na maison ya production o Majabu a produire album ya conseil na opesa ka na pasteur Toms c'était na opesa conseil na ba mission chrétien nyonso OK place o ba ni ba sunga yo baoki oyoki baobi te il faut signer signature na Bic Rouge pour signer parce que ça veut taper pour baleka na ngepa na nga na boya Bic Rouge et ça signature so signer au livre maman au livre papa deuxième soki OK place moko o mona ngo mutema no ezo simba te mama papa ya yande kozola na ngai bima tozo luka Jésus-Christ de Nazareth maître des temps et des circonstances il y a des musiciens des bardes de Jésus bazali les aba musiciens on va travailler na ba suré na ba démon bazali mais so yoki mutema no zo matin na place ba liba sunga yo ba aider yo ba produire yo ko kendete so yoki komba Yesu Masia kende nzamba osala album no izo succès et pas à partout so to yembaka c'est un évangile pour na batu ba yoka ba continuer bazaka na persévérance yo osala Yesu Masia parce que partout évangile ekota batu nyonso ba bi komba Yesu donc so to yembaka poto to lendi sa ko ndima na bango ezalaka mir bayoka Yesu non Yesu on va continuer qu'on a la confiance en Jésus c'est comme ça. Charmé fidèle internet, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mokoya. Je voudrais toujours vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci l'équipe de Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à Gira Ozanes ma caméra. Je dis aussi mes meilleurs venant à la maman Tiffany. Et puis je dis aussi un grand merci à Alain Kiakala. L'homme de Dieu comme la souka. Moi, quand il m'a remis la mobile pour la fin de l'année. Et puis c'est le numéro contact. Et pour la bonne chose, par rapport à Matanga, TV Zayo. Moi, je vous dis à la prochaine et bye bye. Yonyo sonanga Yahweh Alléluia 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 Hosanna kembona Yahweh Alléluia Alléluia. Voilà les ensembles du prophète Joël. Je crois Landango partout dans le monde. Je crois que comme appelle la place où vous allez vous comment. Non, il y a pas kiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, moi, il y a un bon vraiment mingité.
mais nazotie la bino moi mukio nazanango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to biloko. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Pona eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko lia awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la poété bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sunga yo a ozuka biloko ko lia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kobungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia. Ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui. Pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete